Bonjour, maman ya elengite KMTV officiel. Maman na eli bino pour na bisa bino makambole kila kinga pendant le confinement. Maladie o ele biso COVID-19 oye brusquement. To sala la ba course na biso mais mo za rabolembu au monde lembi obi na kenanga après neti ngai biloko ezalaki nango mais tema pe na liaka fumba mingi obi ka biso bato bazai. Nazanga ki fumba parce que fumba na ngai tikala ye mukie. Nazanga ki fumba na ndenge ni na bu. Ezaki erreur na nga moko parce que non que no soma RP leki na ko soma tina maladio eyeli biso brusquement ce que utaki wapi eyeli biso brusquement yango conseil nga na pesa ba mama il faut botiaka ba provision nga pina ba légumes ezanga te nga nyonso nakena nga vendredi na ngai mardi na nga dimanche na nga nakena nga marché nakomi na marché nasomi ba légumes na nga na ye nango na bongisi plateau na nga boye na kati ba légumes na nga bien na jongo na chongo na ba chasser ba mama bosala ba provision po to yebi lobi te ta makambo ndenge eyeli biso brusquement COVID-19 to yebi te maladie eyeli biso eutaki wapi mais eyeli biso ka pamba moto kote bandako mais soki biloko ezate eza mabe parce que toza na poto photo zo rata ya osala ba course oui to sala ba course na biso c'est vrai mais un moment j'ai appelé moi la biloko ici nakosala nga bakusa après ndeti nge ça arrivaki ke fumba na nga esili biloko ezalaki mais fumba na nga esili na bia nakosala nga bakusa après mama nasutuki boye fumba nalambi fumba esili osenga nani mama nga bi mama na nga ye bacharge eyeli biso tofanikala bandako na osenga nani ata lelo na bi nake nasengi voisin lobi nake nasengi voisin bongo lobi kuna bamama quand même eza mpe mutu maweza ngambo kosekeza bolingo te akopesa lelo me lobi kuna toza mutu ya toza mayele tosala ba course ya biso temps en temps so toke marché oke magasin osali ba course nosomi ba légumes no boye osomi ba légumes na oboye ozwa ngo katikati osomi sac ya congélation na oyo ozwi ochango na congélateur eza bien pour na biso yango kana na pesa ba mama ya so conseil ba mama RD ba mama nyonso batangami ya Africain bayoka lingala Congo Brazza Angola bayoka pe lingala conseil na pesa yango na po to chaka biloko na ba congélateur ezanga la tête to vérifier ce que sili to somba rapport maladie eyeli biso brusquement oyo lobika eza ya nzambe biso batu toyebi eloko te nzambe moto abatelaka biso ye moto ayebi lobi na biso na lelo na biso na sepeli na tiki bino baabone na ngai ya elenge ya TKMTV officiel on est ensemble chaîne na ngai eza chaîne ya buzoba te chaîne ya polémique te ezaka chaîne ya boya opesaka baconseil ya kolamba abate batéâtre na bien merci na tiki bino na lelo.